asali nyonso tu eboti ngwaku dimanche tango na yebisi papa atangeli ngali suka kama makambo yango evandi nango lelo na tongo namona mwana nanga ayena ndako oh mama ngabi okay église te hote nazokende na yena sukula pena repasser pour encourager mama makamu na moni na ndako makamu nini omoni na ndako u na kena tuki ya munene ona zwa mai na tuki na kuti mpuku moko ya munene na mpuku ya muke bakufi na kati ya tuki ya mibale na keko tala biloko oto somba ya libala apakia batie balia bapakia ba café balia sipere ya tata mwasi eza malamu bilamba ya kota mama o basomba ka ebele balele mususu ndambo sikoyo mama elakisini kabe bongo ozotuna nga mama elakisini bino boza bato a rêve ngai naza moto ya molimo bino bapara na ye tomonani te nga mpe nalingi kosaproche kote na bango te bango nanu bango mibale ntango balinganaki nga nazalaki te alors bango moko bakoyeba kokata likambo na bango ngai nakotuna kaka epa papa na nga na molimo nini ekoki nga nasala ntake mama oyo etikali antuka nga naza na likambo kotuna te nakumisi nzambe mpo likambo yango ewuti mosika na lelo oyo bafilme nyonso oyo ebombama ekomi komonisama papa na nga mpe ya molimo atalisaka ngai yango nyonso siko moko ezobima moko ezobima nzambe azwa lukumu nakumisi nzambe ya papa na nga madilu ngoma bandoki balembana kolia problème wana zaki je crois bien 3 mois passés nakotaka na molimo na mosuni ya papa natuna ye mituna ayanolanga tovandi jour mosusu namoni mwana na ngai aye na ndako o mama fiancé na ngai epa na bango tala problème ekwei kuna boye na boye asengi aya kovanda na ndako anatanda epa na yo ava azonga kuna basilisa problème wana nandimaki tovandaki banda mois ya janvier ya décembre ti mois passé asengaki bazonga dernièrement ezalaki dimanche na ye na molimo epa papa papa etala problème ezotungisanga na motema eza boye na boye papa alobelinga kaka ndenge alobaka la fois passée avant kutu mwana mwasi wana azonga epa na bango natalisaki ye nga ndenge eza wana ifo sambela makasi po
ye fiancé na yo azana bitumba ya ye yo pe kote na yo ozana bitumba ya yo sima na yo na sima ya famille na sima ya batata na yo na sima ya famille na yo alors bino mibale kaka lokola bolingani fo bosambelaka makasi azongi epa na bango kozonga azongi esali kutu 3 semaines te nayoka na ndako bano ya basi bazoloba kaka soki bamoni kanga na koti bakangi minoko na bango oyo ayoka te napenda beti karame sina yokaki nanga dernièrement na ye papa na tuni lisumu tunango mutunango na tuni papa ya nolinga bake na église na bango epesi pitopal koto baloba boye mama pe na kati ya église koma nango basongi batu bazosambela me basongi asala mwa groupe na ye lisusu ya bamama me baza bato asongi papa bato milai nzoka mama pe azaka na mwa ekiri na ye moko ya bato basongi fiancé ya mwana pe ye akangaka suki asala bato nyonso nazalaki komona bazowuta bakamarade baye kokangisa suki me soki basimbi masolo na bango vraiment ozomona nanga moko na baye nazangaki maloba te nalobelaki ye ngabi eloko bokobebanela liboso na mwana nanga azaka moto akanda eza bakosolola oyo oza nango na baklia na bato na yo bazoya mosusu akowuta epai awuti aya opesa erobe alata ezalaka te situ na biso bato tosambelaka na baeglize ya molimo akende kuna asali nyonso tu eboti ngwaku dimanche tango na yebisi papa atangeli ngali suka kama makambo yango evandi nango lelo na tongo namona mwana nanga aye na ndako oh mama ngabi ok église te hote nazokende na ye na sukula pe na repasser po encourage mama makambo namoni na ndako makambo nini omoni na ndako nake na tuki oyo ya munene mpona zwa mai na tuki nakuti mpuku moko ya munene na mpuku ya muke bakufi na kati ya tuki ya mibale nake kotala biloko oyo tosomba ya libala bapakia batie balialia bapakia bakafe balialia sipere ya tata mwasi eza malamu bilamba ya kote ya mama oyo basombaka ebelebele balele mosusu ndango sikoyo mama elakisi nini bongo ozotuna nga mama elakisi nini bino boza bato ya reve ngai naza moto ya molimo bino na église na bino balobaki na yo nini
lobi bazaki na jeunesse prière à jeunesse ye fiancé pe azalaki ye sikoyo bosali nini nga likambo oyo mpe nalobi ngai mwana osi oyebisi nga nyonso bino soki nga balobi bozwaka ngo en considération te mais lokola ekomi déjà na niveau wana faut kolandela mais fiancé na yo nga na si nayebisaki ye makambo ebele en tant que aza fiancé na yo aza mpe mwana na ngai ya mwasi mwana na boya ye eza te natalisaka ye nyonso onga baloba na nga deja mpo na ye na molimo ni kote ya tata na ye ni kote ya mama na ye sikoyo makambo ezokende bazoyebana te bango mibale mwana ya mobali oyo yanga mwaye natuna ye mpe ke na motema na yo okanisi nini nazokoka kotuna ye te nazoyoka kaka soki aza na bango bandeko ngai nalobi kaka volonté ya nzambe esala ye ya mwasi bapara na ye tomonani te nga mpe nalingi kosaproche kote na bango te bango nanu bango mibale ntango balinganaki nga nazalaki te alors bango moko bakoyeba kokata likambo na bango ngai nakotuna kaka epa papa na ngai na molimo nini ekoki ngai nasala ntake mama oyo etikali antuka ngai nazala na likambo kotuna te nakumisi nzambe mpo likambo yango ewuti mosika na lelo oyo bafilme nyonso oyo ebombama ekomi komonisama papa na nga mpe ya molimo atalisaka ngai yango nyonso siko moko ezobima moko ezobima nzambe azwa lokumu nakumisi nzambe ya papa na nga madilu ngoma bandoki balimbana kolia ok ozobanda service à mai